Ouais, moi c'est gâteau. C'est gâteau de Paris, donc le véritable Kassavar. Kassavou, au centre-ville, donc dans le centre, masse tout, dans la cave, tout dans le centre-ville, tout s'abonner dans. Rocky Massamba da Silva pas aller à Des fois, quoi. Il mange solo sur les qualité. Check. Flair Monde HD, chaîne Nabiso Yasika. Tout s'abonner, biso nyonso chez Dembo Wemo. Moi, c'est Mandef. Kitoko. Salut ma famille. Le cube qui gagne toujours. Flair Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars. Déjà à Paname. Big salutations à vous. Grosse force à vous. On est ensemble. Flair Monde HD. Targaz. Chers amis internet, na apesi mambo tebisika bozali bozabo en direct ya Flair Monde HD ya Dembo Wemo. Moi c'est Mandef. Lelo toza ya kosepela babitala ndenge mo ebimaki lelo. Pour la nini babi Mignon Abraham Ponta de Lassa aza déjà sur le terrain. Donc voilà, mes remerciements à tout le monde. On va nous abisso na kati ya Flair Monde HD. Babonné la biso ya Sika na kala vraiment. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous souhaiter bienvenue à babonné la biso ya Sika. Donc na plateau de bomo na zanga moté na zana Mignon Abraham. Donc de retour sur Paris. So au moningana est déjà boé. C'est que Azan à Paris. Donc voilà, boébi kakendaki ki na yaki awa akendaki ki na zongi lisusu. Malgré yeye moko mais faut te découvrir pourquoi yeye moko miel de soie avec nos mystère pour te meiller. Bon, c'est pas l'émission des Alengi. Donc, ici, l'élection de Radio Kota déjà à 4. Donc, merci à toi, Sandra Bouka, Place aux Ali, Rodrigue Titemoka et sans oublier Nadège Bomei, la mondialiste. Donc, Nadège mondiale. Babote Sikozali, Mignon Abraham. Bon retour à Paris. Ah, merci beaucoup. Ayo Demboebi Kenayaki. Ça fait déjà une semaine. Une semaine, hein? Non, Nayaki, nous, pour une semaine. Après, après, na Escopo. Avec toi aussi, ça m'a solo et un studio. Et ici déjà. Donc, pardon. Sur la carte, donc, il y a 3 semaines déjà. Non, il y a Kendaki. Il y a pour une semaine. Après, na Zoom. Il y a Yesu Suskone, tout le monde. Oh, la 3e. Voilà. Voilà. Donc, tu vas bada. Donc, ya boy. Oh, là, c'est autoroute, la neige. Et là, on a la neige. Boni Kishasa, boni Kin. Ouais, Kin Kito quoi. Kin Webka, Kin Nabiso, Kin la belle. Kito. Bon orchestre. Toujours. Toujours, Baza, on a toujours Bana Baza. Et puis, le 26, le 26, Nana Kin. Le 26, oh? Oui, voilà. Le 28, Nana concert, on a compte à Brascol Moko. Le 30, Norbit, on a 1, 2, 3. Pour citer, il y a les boss et Mongolo Ambo. Il y a Élysée. Donc, bana Kintu, bana bonne musique, tout le temps, on a les 2 dans Zongia. Les 2 au Zongia. Pour les 6, à Lyon. Voilà. Mignon. Babi bon, on a Congo, Zate, Bamise, bon, on a bon, on a Kishasa, mais ma voyage, no, Oga, ya to, yo, mo. Et Onga, mais Nazat, j'ai les Kayayat. Donc, quand il a dans ce zone, il y a un problème, il y a visa. Ah, quel visa? Nazaï, mbongo ya compte ya okene oluka visa zanagité. Ok bapi melio. Balobi le faisons et pas papa. Oya na côté. Babe faisons et pas papa. Voilà, donc oya na côté lelo makambo wana eza na ressources. Bien, c'est pas un problème. Ok. Mignon l'autre monde lelo comme ma fils, mon fils. Il faut misabana bana. Yo suppose à mon nani. Non, moi papa chéri. À moi papa chéri. Papa chéri bio, faut poser à moi là, il faut un enfant biologique. Et biso nana moi papa chéri. Ceux qui a lingi bana te so neni ngapena na moi papa chéri na termine garde du Nord, surtout avec ça va so victoire. Sur la termine garde du Nord batali na bien me baba jo. Moi papa chéri. Ba 13 ans. Et puis papa chéri appelle ça un combo Abraham. Donc on a pena na mon papa chéri.
ya solo voilà wana eza na oka ndenge ndenge wenge ekendela mais papa chéri moni apaza mutu lelo ko mutu ka sel mutu akochange te na mokika ya nzambe lobi papa chéri abaki oyoki bana bakonzema na nzembo na mati ouais eza conception na ye jour wana mona eke eza bongo lelo abi eza bongo te ye alobi bongo yo boyango ndenge donc c'est-à-dire mutu achangeaka azolamuka bia bana baya te yoka biso bana binadama na internet c'est album awa ya BCBG ngana mona papa chéri pembe yo mokonza pembe nayebi si yo départ na kine grand frère na livrer biso double concert arène et double Adidas arène nayebi te so oza na commentaire sur ça par rapport à ndenge ba spectacle lekaki ndenge kofilo médaille yaki na podium tout ça là o wana natalaki nasepelaka ndeve 4 matin podium ka wana esili yango ka bon bakoyemba ba spectacle na place pena nazalaki focus nango mpo naza kobongisa album ntango namoni batindi nga parti wana namonaki nasepelaki nde namona eve quadre na podium dans les restes là au public ezalaki bato batondi boye rien nasepelaki kaka na parti wana molili eve quadre matin podium nasepelaki en plus on réclamait molili bon je sais pas eza nzembo na ye je sais pas ce qu'ils ont bon molili oka mona yango parti ka molili parce que molili bon vocal na ye wana aza oyima mpe depuis avant parti wana ndenge asalela yango wana nde nasepelaki natalaki ka parti wana le reste vraiment natalaki te après troisième concert ekutaki on à Paris nayebi kozwaki ntango okende te parce que oyo ozala boccupation na yo mais commentaire eza te malheureusement na troisième concert nazalaki na Paris déjà et puis nga komi le 14 na komi le 12 wana na Keren nazongi boye le 14 nake Suède on a kende solution nazo na Suède wana nazongi boye le 16 donc on a maintenant qui mutu lobi na il paraît que ozaki be na kati ya concert non nakota ngombe naza na moment nanga na komi balé nazalaki te donc nazwi temps ya kotala te donc peut-être soki natali nango yeba bacontine natali te ata devi eloko moto ezoleka boye na batiktok ezoleka boye baanalyse ezosalama ke franchement mikolo vraiment tellement naza focus na album nanga passe en or naotala te elo natali lelo ezalaki elo mokisi nzoko abimisi boye hymne national ya bawario national wala natali yango natali mpe na repa aigle esili natali yango voilà epuis natali bayola kongo nde eza boye epuis natalaki répétition ya orchestre na nga nde barépéta ye vendredi lelo mpena navandelaki yango naocheke baimage epuis na bando otala na bando décortike banzembo mpona na studio naoyemba pas sonore na album na nga donc il faut napesa bato eloko baozela voilà napesa bato musique ya compréhension na nga vraiment je paye le temps wana kutu na folaki yakisi nzoka kuna folaki aigle nde navanda ye mwa demi après na tali nga voilà boni miel bokutani non naza na banouvelle na ye te je pense que aza na ye na banouvelle na ye te précédent émission oyebisa biso kende okie boye oya na bamusicien po bopréparer quelque chose en Paris mais tomoni ke oye yo moko osali 2 tours yo moko en plus de cela miel abendi olikola abendi okoni nde balobaka kaka ye na bamusicien poto donc disons omoni bientôt na poto présenter bato orchestre na nga nde tobetaka nde tosala musique na biso diable ana ye te je pense que obi miel belle de soki na bamusicien avec la musicien ok bonne chance pour un concert na ya obeta bonne chance eza quand te ya obeta concert te bayosala bayobeta tour na bamusicien bakanisaki ezali concert donc bonne chance bamusicien bazongaki tour kaka ke bayaki tour bazongi ti tozela tomona concert ezali concert esabe mais bonne chance na concert na ye abetaki na bamusicien
Ok, merci beaucoup. Mignon Abraham, affaire ya visa, lelo est comme vraiment bino pour na bino artiste. Donc tout le monde a ceux qui a eu visa te akipa yaya, tu habites ceux qui a comme ambassadeur, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison Schengen pour na certains musiciens bazo so refus, certains musiciens bazo so avantage lo bino, aux autres avantage, mais pour na tout sous refus na refus. Qu'est-ce qui se passe? Des retrouvailles pour tous à l'espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD, direction Creil. Descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villiers-les-Belles. Descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga. Votre cadre de restauration spéciale grillade, cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bileya banamboka, ntabaya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Yakotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo Nankembo. Elle peut viser comme universel. Tant qu'on a visa, bah tu béé, bah c'est kaina. Mais le comme normal. Et comment normal? Et le comme normal, mon toto, il y a un groupe ça n'est pas visa. Au moni makambo, bah tu me sous bah salate ya au salon ma bétain. Et puis les autres la crédibilité à donc ça va dire que c'est mon pays qui a déjà depuis tant bah combattre bah qui ko Comenacé, mais il y a ça koya. Ça déjà la crédibilité dans l'ambassade. Et puis il faut pas oublier quand un artiste a mené le quoi à Obeta, ça a droit à quoi inviter battre. ah ok. Il a droit. Donc ba monango Extraordinaire te. Ba monango magité. Donc ezana ba monango magité et ça parcours bimbasali pour ekoma bongo. Ça a un carnet d'adresse. Pas comme à niveau en fait. Pas comme à niveau ça a un carnet d'adresse, il y a solo, il y a munene, il y a makasi et puis ça crédible. Auto loba ça seul orchestre il y a Congo. Quoi ça koya boye ta. Donc là orchestre moi ça roya série ba komata, ça ko déranger. Bazate. Donc c'est normal naye aza zwara ba visa et pas obeta ba sala mikete. Vous avez tabassal moko, les agents ont plus de 10 000 places. Alors, bon, chicon. Voilà, ce côté bon na gouvernement français, la culture française, ça va se faire tourner au pays où côté na Congo. Et en plus, il a droit, il a quoi inviter Batou. Bazwa visa. Donc il a ses droits. Les athées qui a commis ambassade, non. Azani na droit ko bon. 6 personnes que bazar invité na nanga au bazala. Ouais. Et puis peut-être bazar na label, bazar na concert na bango mais bazar peut peut-être invité donc après couper ça au visa c'est normal. Ah donc voilà, merci beaucoup. L'isolo à cover, c'était comment? Parce que là on a compris fallait couper Pépé Calé ou Wenge, Mignon Abraham dans tout dans la Rwanda les trois différentes catégories dans Mignon Abraham. Voilà. Et là, on y est Salama. C'était juste pour montrer aux gens que je suis un chanteur. Je suis un chanteur où on a cru qu'on frôlait ma cape, tout, ma gâchette, tout. Donc, on a proposé ma cover, ouais, numéro 1. Bon, il y a 2, est-ce qu'on m'a coupé? Mais balobaka faire ayemba Pépé Calé na Congo. Balobaka yemba ko interpréter Pépé Calé. Est-ce qu'on a yembi? C'est on a zo kamanga, ça dépend de l'accent bateau.
na moyembi na chanteur na moyembi vraiment ya solo parce que moni batulwa ba kulutu pepe kale ba papa na biso pepe kale et puis oyemba nzembo nete oyembi lokola eboso oyembi siko nzembo déjà pour montrer aux gens que je suis un artiste on a obété là-bas encore so batuni bien bien non ça album na titre na pas ça non. Ah, ok. Donc c'est juste pour benga ba tout cas voilà ba chano lito ipe côté ba chapé lito ikoto après on proposer ba on nzembo kitoko nyonso na za na on album si ko pour interpréter mutu bien il faut ça na robandeli interprétation ya bien eza koyemba lokola mutu wana to koyemba nzembo ne kaka ndenge ka yemba meli eza koyemba ngo bien oyemba ngo bien ko garder ka gamme na ba ki eje pema yo ko betanga na zuwa papa ambi eza ki vi madilo mutayemba yi na yemba ngo na kiboye eza sko yonde olinga o pesa même couleur wana ato sali neni ne ko karate me batu batali ah et ka kepenza loko ya donc eza ka ke kozala nde chanteur est-ce qu'il est bon chanteur pas ça est bon interprète voilà ba bon chanteur baza ba interprète puis baza bien so ça déjà bon chanteur faut un bon interprète t'es mutum so ko ça interpréter bien mais c'est comme la ndembo numéro ya yemoko a composer au moins que moyen maintenir les athées mais so ko zo une interprétation au moins mazo voilà c'est qu'il faut baza ba karaoké ko ba misenyo so oyo yebi ba bimaka na ba vocal na ba o surtout ba yapi ba potoir ba bimaka ba côté ici recoupe la joie à noter ba bimaka na vocal na tam so yebi c'est interprété par exemple a interprété par exemple voix papa ou ma interprété moté parce qu'il y a la deuxième voix mais à quoi on a l'olenge na yi vous comprenez à la voix de donc voix de même à oyembango na ndenge na yi so vous avez na Kinshasa kuna debi que obimsaki finanga ils ont marché déjà c'est bon par rapport à rythme na style ya kilelo déjà c'est bon mais hormis de ça hormis de yo par rapport à l'album tout le monde qui retient wata utako bimsela biso chemin de la gloire Nino Dynastie ils ont toujours d'actualité Formule 7 tu peux aller toujours c'est un des Moïse hein c'est un des Moïse Formule 7 ngala bi Formule 7 ngala otanga ba kombo ndenge nga zotanga na zolo ba ndenge ezaleli alors yebisa biso yom to uchi Kinshasa po biso to yebiti po to mona ra TikTok Facebook na ba page mais yo pa Formule 7 na kin nzembo ebeta siko eza cover nanga cover nanga na debo simikoto yo na ba point faible na kanaki motema voilà o ngana yoki yango yoki na chambre na denga chemin de la gloire na nzela mais eza na kati chemin de la gloire na chemin de la gloire na bi Formule 7 ya beta kaka tilelo ye na longwa ye alongwa te ah ok o na yoki na ndenga is na longwa te alongwa te ok o na yoki na Kinshasa eza kaka nzembo nanga cover nena bandi c'est vrai na lovaki est-ce que ngai pe ba lovaki ngai nena bandi nena koti ba kota suka wana et puis na bandi moi atangelo mibale bon Dynastie ata ba to na nyoria nga utikini ngam na utikini ngam na websa na yoki na ngata peut-être na ole kana nzela ezo beta yango na yebi te ke eza na kati ya album wana mais oyeba vraiment boye rien ekoyeba pena boye te peut-être na oleka na nzela amusu yebeta quelque part mais na oyeba ndeni eza na kati ya album wana siko minyo Abraham ideni yango elaki nazoba o nga na yoki na kangi poko yoka eleki koloba kokanga pe eza mosusu poko obimisa album bakangi te mais obimisa album batu bakangi bayoki parce que nga na oloba o nga na yoki yango wana ah ok na peut-être wana na yoki na nzela na se rendre compte te que na kati album wana ah ok mais siko yebisa biso na cover
na comprendre te fango sukaka ndenge bajima babolingo ndenge bandoke ya na lova yo mwa madilu mwa nini mais nayebi koza chanteur idée wana elaki yo nde nini ozwa extrait ya franc congolais notre cause juste oui nango na rumba ouais biso toza baartiste artiste asinspiraka na oyo akutani nango na oyo ayoki na oyo amoni alors moi s'inspirer na oyo nayoka oyo namona voilà sala biso na mweloko wana parce que bato bakobaloba dembasolo bamingi banyatinga na mosapi ya suka mama ye banyatinga na mosapi ya suka mosapi ya lokolo nasala eloko te dazoflex balingaki natika papa chéri natikela bango papa chéri oyo nalingaka natikela bango binadama nalingaka basekanga po fali pupa asunga ngai alingaki nazala lokola mwana etike nakoma na nga na famille warrior nasala oyanga terra nova nasukoma mpo nakoma marke depose na nga moko yeyeye Cédar Makanda Gogo Sepondo ide epesami notre cause est juste tokolonga mbeze de jida oyo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future. Merci beaucoup Nassir Edino corrigé Sima pour Edino Mikola Roma la bico rouge. Donc voilà, ils qui vont mignon après mais pour ça la plaisir pour ça la bino plaisir. On a vraiment émission des inspiration et voilà. Bon, inspiration oui bien sûr. Inspiration bien sûr mais vous avez quand même quelque chose derrière la tête. On a Ocha papa chéri et concordé parce que ça banjo belé toyoka surtout à wenge beaucoup ça biso trop. C'est vrai. Pour ça comment la analyse OK et moi on vandi bobi ah beaucoup ba beto ko deboy. Mais c'est tellement la réalité et le ko ça la terre parce que yebisa biso de papa chéri pour concorder ti na sukawana na cause est juste o tikeli ba papa chéri o tikeli banani na nyonso loba na kati ba niatanga na mosapi ya suka tena nyata na sala ke loko tena na nata ba songi natanga sukoma mutu na lele ba songi ba le tellement ebele na mona ki bolingo na zayo na ona papa chéri na wenge mona fanatique la ba papa chéri o nganani basekanga yebiteke basekanga po basunganga po bapenga visa yo seka mutu azwi visa seka yo zala ngoti yo seka mutu azwi visa yo mutu oluka moya ozwa doki kende kobwaka ozozela ngo mais yo otambola voilà nazokende nazoya studio projet pe encore voilà basutenanga te yango nakoma nanga na famille warrior nasala oyo yanga te rano bagroupe nanga mpona sukoma nakoma marque déposé nanga mais notre cause est juste na longa kaka po wana bandeko tozala na bango bafamille apesanga ofait baiser de jida yango efungolanga miso mais ntina génération future baza bawingete otikalaka wenge parce que tout ça jibe pia nalobaka nini entre vous deux en fait alobaka nini papa chéri na ye toujours avant na ye charisme toujours binadamu cholestérol ça va papa chéri avant na ye asalaka bilo na ye kitoko na mpe nazobunda lokola mwa mobali nyonso abunda yango nazosenga bato baprete nga matoi na bango basoutenir nga vraiment nazosala album na bapasa no batire attention basoutenir sans kosenga soutien eza pasi ouais ils ont passé vraiment quoi ba warrior déjà ba bon on teme matoi na bango kaka matoi kaka ba warrior déjà ba to misu elula déjà monokelia déjà mais soka matoi on a juste besoin de soutien c'est ça si on a pas ça non wana to kozela nini ya liboso pe kozela ya liboso musique ya compréhension et ya liboso to kozela nini titre nini banzembo eza tellement ebele mais apparemment tokobwakela bango te olinga omingo bi te vraiment bébé vraiment tia okende nana banzembo na kati lokola bafleur nana banzembo na kati lokola bacombattant nana banzembo na kati lokola ba 18 message
Au titre en disant 18 messages. On a WhatsApp, toi, un message normal. Donc, famille, le vito kabana, vous avez c'est-à-dire, Mouko Alibala, Jot Tangi Chom. Vous imaginez? Ta famille, pendant que tu as un message, parce que moi, ça va dire, mon coup fait l'offre, ma pixake, qu'on est la tag aux hommes. Parce qu'on a mouru de si beau, ça complètement séparation, on a un ça. Mais je comme je me dans 4 18 messages moi c'est olé là et salinga pasi ce cause là qui n'a pas sauvé ma qui chasse na mapeka pour cause une porteur na yo ya souci et le jour à mariage je suis na la tu vois les handicapés lo kangi phone ma wala simizi famille maboko na motonzo te memi kilo ya ngambo Nathalie d'inviter bazozo ngalokolo uti na stade équipe poli ngai mama mignon ba nabi ya pas ça non nabi ke soka album banze moza lokwa ba combattant ba album soka olingira salelo nini ya combattant ta mère obenga père combattant bon avec mon combat nzoto nanga sala na plaisir tango gugu sakoya sala lokola ça ne va pas talobeli yo sala moyen nzombo atabakisi manga kotela sala moyen nzombo atapesi yo yaourt sala moyen nzombo mais soki apesi yo bizu wana sava ye fungola ye babuto fungola ye chemise bomba mabe tolingana kapoto osepela olingi nasalelo nini ya komata susi nanga mari apesa sentima nakoyi na kare beta penalty banzembo oza opesa so elengi fo ezalaka bongo eza te konti boyebi nde mosusu na plateau bémission banoloba nde mosusu banzembo lokwa bafleur nini naloyebisako banzembo lokwa me ya mitoyeme mare amida chature so mama na kunga yo nalinga naye bokobanda na nini parce que ezalaka na nzembo ezalaka fama eza nyonso eza kitoko nobanda kaka na ndeko na bango moko me ne tokende apparemment tokobanda na kombata nde ya bolingo ekende na ndengaki lelo tokobanda na kombata sadi kuna toba mwana lamuki na pongi atelemi na mbeto atali mama na ye aleli mama mikate yango nelakisi ke nzoto ya mwana eza en bonne santé ordonnance ya nzala eza bien coordonnance ya maladi ordonnance ya bizu eza bien coordonnance aspirine na boli lamuka ye gugu sempondo nzala souple surtout nelongi ya moto ya nzala talanga na miso komona adresse aposa na nga servire nga soki shira ekotala akomi presse sekalemisoki shira ekotala akomi presse sekalembi masolo servire akende na ye eba servire soki shira ekotala akomi presse sekalembi masolo fo servire fasenga pe moto mosusu opesa biloko akolia boye azali na mposa olia te avandi alembi parce que mosusu makanisi ya kote mosusu okodevelope mpo mikolo ekomi so misi nzembo ngama nakutela motu moko azodecortike banzembo soki okonchike bien te ndenge wenge ekosa biso e biso mena tokomi écriture eza plume vraiment eza d'or Mignon Abraham, nabi que ça m'a ramené au thème, et actualité parce que aux artistes musiciens, car ma pas s'appelle Tendenge, oisé quoi, à comme ici, bah œuvre ya Bettina Fali, des gros appels à recoum sa œuvre na yo, il y a n'importe quel artiste, mais car ma pas de sa part s'appelle la montée abi via Sopiboul, des aux acquis complexés pour la visa, abi via Sopiboul. Je pense que vraiment ça gâchette na ngate wana ba kuluto. Si. Et bi ke vi car ma pas va bien les princes de la rue. Oyebi ke soki papa Lutumba sepelaki na yembela avec Karmapa te avec Karmapa na sepela nango te ko papa Lutumba ndenge alobaki Karmapa avec Karmapa aza koyemba bien et puis aza prince à rumba donc papa Lutumba benga Karmapa papa Lutumba sopi aya sopa boule c'est ka sopa boule donc je pense que les gens ont fait au débat. Ok, merci beaucoup. Tolinga Mignon pour la PMB. Ah, ma PMB les gars. Oh, là t'as quoi? Ouais. Asa artiste et musicien. Ouais. Ce cas c'est pays na œuvre ya artiste et musicien. Pour azale qui na ya sopi boule. Ce que biso ba blé qui top ndima to sopi boule. Biso ba ya pas ndima ba sopi boule. Voilà quoi. Donc ngai
nayebi ke vi na biso karma pa sala mosala kitoko makasi donc nakondima te ke alobi makambo wana eza nango barumeur ya barumeur yo boyi bato alandi wana tv olobi eza barumeur karma pa kokóma na niveau oloba makambo wana ok merci beaucoup waze kwa le 14 décembre héritier Watanabe autobimisela biso date pour na mois de septembre. Voilà. Bonne chance pour na vie nanga moko abongo esgrafo tokutana ko déjà. Na vie le 14 décembre na Didas Arena. Donc nabi ke toza déjà au sepela. Toza ko sepela. Voilà. Bon pour la wata. Beaucoup tante non tout le monde Comme la bino ndingisa Paris hein. Telo na comprendre la bien. Paris ningani po koto minyo Abraham na 70 millions après bazela kuna wata na 35 wata wasa la fête. Voilà donc merci beaucoup. Bonne chance na wata pour le concert na il y a la scène. Ouais, c'est scène musicale. Scène musicale donc bonne chance pour le concert na. Ok, merci beaucoup Mignon Abraham. Tout comme déjà na presque la sous émission na biso, siko studio passe à nord. Il y a biso comme na niveau nini, tous là au camp. Donc tous enregistré na. Tous enregistré. To monitor to enregistrer kala, il faut qu'on réinitialiser. Ko yana maloba ya lelo ko buka pe ba musique pour na banda kala. Ouais. Donc ils bandi mususu, tu mususu ba obenga na posa titre nazali ba titre mususu pesa vite fait et puis mututo na posa libanga a contacter numéro eza. Ouais. Et dino image manager to boaka bango. Ndenge zalaka pour na sanga na sa pena promotion ya nena za na studio. Pour photo yemba to boaka pe bato mabanga. Bien sûr. Pour moi singa pe moi libanga. Moi libanga. Mto ayo kanzemo mina libanga na yale. Moi champagne pembeni sali bien. Moni snowa za tonga masuwa ni gala. Tonga masuwa mo boy. Bato misa nga ba ko boaka ngate yeah, comprends. Jouer bi message afina ke ba boaka nga. Ah moi c'est l'album à 2013. Voilà, donc era mo nazo tonga masuwa venez solo là par rapport. Voilà. Ba featuring eza? Il y a bien ébélé. Il y a bien échine. Na wera. Nata na congolaise mo. Congolaise mo. Tatiana Cruz. Ah, Tatiana Cruz. Voilà. Aux yeux les sous. Voilà. Et causer problème te. Pourquoi? C'est na tout ni kaka. Problème pourquoi? C'est na tout ni. Ah, c'est un habit sur congolaise à ça ça là bien. Oui, na yebi. On n'a pas de problème. Oui, ça te yo comme aboué Non, on n'a pas de problème. As artiste bateau sur la même musique qui là. Je sais qu'elle a ses managers et tout pour la musique et tout. Ah ok. Donc année au format de décembre. Donc on a enregistré mais tout comme j'ai la souk. Donc copier ça bateau. Marambo bien. Bon c'est là. Voilà quoi. Sur finanga na ça marche, ça marche. Ouais, ça va. Finanga vraiment merci beaucoup d'avoir un gaz fabuleuse. Et puis c'est un bon son, c'est plein. Oui. Donc ils ont marché toujours. Ok. On a besoin de Kini le 26. Le 26. Après les deux, vous avez Paris. Voilà. Le 26, le 28 dans le concert, le 30 dans le concert, le 2 dans un. Après, on a besoin de Kini. Après, on a bossé, on a ça là. Pour faire avancer quand même. Pour faire avancer. Après, on a rétabli dans la Kini. Mais on a Zunda quoi. Ce qu'on a dans le oh, mais on a des familles. Hein? La famille. On a famille. Il y a la famille. Ah! Et vous savez, bien affilé. Bien affilé. Et pas dans le quoi. Ça y est bien. Ça y est bien pour que vous allez éparpiller. C'est très bon. Bon, tel trop. En tant qu'artiste, il faut vraiment ça. Bon. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, voilà, on les a qui bongo, Mignon, Abraham, Ponta de Lassa. Donc, la ABC, on va qui va se qui va quitter. La ABC. Au biga mutumo, elle a checké son, mutumo a commenté, mais Rosala qui va se qui va quitter. Elle a biga bon arrivée à Paris. Abima ba Rosala qui va se qui va quitter. Ah, joyeux anniversaire à toi, Gilit Katoka. En plus, Moutanga dans la Grèce. On a PC Mbote. Gilit Katoka. Et puis on a PC Liverpool Munduki. Mbote a trouvé bisa Mobutu qui est tozali. Ayebisa Mobutu qui est tozapo Mobutu. Bato a croire nanga. Ça dit Mobutu. Nane bete maman libanga la passe en or. Mais bon, c'est ça. Liverpool Munduki. On va gérer, t'inquiète. Ah, il y a bien combien on va gérer. On va gérer.
Voilà quoi. Donc, na pesi bambote. Yeah, biso gilis katoka la. Pote comme lengi pour ba ya pena ya ba noko ba. Ah ok. Mais minyo Abraham besoin di maga fali pour mtazo que musique na poto. Kala wana. Pas solo hein. Et ça va rien été. Ils ont déjà banda au bête déjà depuis 2020. Ils ont kala. Ce ko aika ko certifiant pour bisonnion ce que tu as date pour le monde faire acheter date chaque date tu dois lire tu as date ba fabrication ba tu as date il apesi batunyo so courage pembe yango wana voilà mais ce qu'on souci ka pour combattant boke tu ala la yebo nzala mais le reste ala la voilà ya tukia ala na ya tukia OK, merci beaucoup donc tu vas aller mbongo ya yebi ba ya Congo ba yebi ba mala travail veste ba aller mbongo kitoko donc carré. OK, merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup Mignon Abraham. Merci à toi PC on va biser la temps noté mot de la fin par rapport à ces jours non. Na remercie on a mené ya Mignon. Merci beaucoup. Ouais. Et puis je salue Tony Kimpioka Bling Bling. Je salue Michel Omba et puis je salue Betty Chaco. Je salue Dazoflex, je salue Marcelo Cavana, sans oublier Fabrice Lombolo, Ali Denoa de l'Esperlatif, la Pessimbote, la Pémoïde, la reine de chez elle, photocopine, les boss et Mongolo Amboya, Élysée, la Pessimbote, la Junior Mavou, Maison Schengen, sans oublier Gougou, c'est un point de l'homme des arguments solides, les boss et Meteza. Voilà. Pour les boss et Meteza, on a dit moi. Donc, on a PC Bambote à trop et puis Aline Mopangi Dada, Paris, Luxembourg. Bambo Théâtre, merci beaucoup. Mignon Mopini, ya Dondi Kapila, ya Mira Mopini, on est ensemble. Steph Kaipa, Dave Kaipa. OK, merci beaucoup. Donc voilà, merci à toi Arma Okemba, Soleil de Paris. Merci na Ben Toutou, Bambo Tepe Sugozali. Merci na Baboni na surtout, hein, Sandra Bouka, Rodrigue Titemoka, Nadège Bomei mondial, donc la mondialiste, sans oublier c'est Lekiakou, bon séjour à Kinshasa, Aurélie Mama Cessé, Bambo Tepe Sugozali vraiment. Jires Manzambi, Bambo Tepe Sugozali vraiment. Bon, continuez toujours à partager, à s'abonner, bon, à la de citer. Donc, t'as la bon calendrier à Mignon Abraham studio là yé eza déjà pour les donc ma banga va dédicace banje bo pesa ba benga kana donc banje bo pesa ali ba wazola honneur ba wazola lukumu oh vraiment ça vraiment na besoin parce que makambo zo ye bolo bateke oh ba biloko bo sous-estimera ya wana donc moi so ba sous-estimera ye wana de babala rai donc voilà bo regretter te oh na lingaki si je savais ma dile ça kufa album ya wana etikala bosomba lisute donc tokutali bongo mpona mbala ya nsima merci beaucoup ciao